Simbi o nyonso bo eza na 18 000 francs. Oyo pe nyonso misatu bo eza na 10 000 francs. Yango Meto 50 miso ba pe 40 000 na commerce kati na otekitangisa bana kaka awa kobokola bana kaka awa makambo nyonso ata mwana beli kaka awa yaka awa erni na yaka awa soki 6 heures 5 heures 8 000 na bandango 8 000 à discuter. Oh, mpiko 2000. Ça les a été musala zo $50 par mois ezo simba te na bana. Le papa déplacé avec nga pe na tikali. Tango papa za kunanga na tikali awa, moi évolution moi circulation mbongo na ba. Tous les coups sont permis sauf les incites. Bonjour, bonsoir à toutes les internautes. Ça dépend de l'heure dont vous allez recevoir cette émission avec votre humble serviteur Oncle P. Donc ya bana papa kulutu ya bana. Donc na chaîne absolument rien que la vérité TV. Toza précisément lelo na kiti a na kinkole et pas ba maman. Na bengi ba mama bokoto botika mbisi ya maikala boyeba kalisusu ba prité kasi yango na kiti awa na mekosola na ba mama to beta lisolo ya mbisi kaka ndenge bazwaka ba mbisi e utaka wapi to meka mpe kosolola na mama na biso aza pembeni awa papa cameraman soko baluka awa na gumba mama mke na nyuta mama mke awa papa cameraman ya rajisa liboso wana mbote mama mbote papa mama babengi yo ma Micheline avandi wapi navanda kana kinkole. Ok, ma Micheline a salarani. Nateka ambisa mai. Mariée? Naza mariée. Combien d'enfants? 5. Mère est belle boy. Tala kaka siko to sa nini. To sa siko ndenge nini. Père a payé misate. Ah, déjà to payé déjà. Combien de filles, combien de garçons? 4 garçons, filles moko. Ok, maman nabiso. Obandi awa na kinkole osala précisément nini côté toyozo awa ngana teka na kambisa mai kaka. Osali combien de temps na ko teka bambisi? Na sala ta ba 18 ans. Na sai 18 ans na mbongo ambisa mai oyo. Olo ba solo tozokosa. Ya solo na lokosa na ngate za ya solo tu na ta bato baza pembeni abakoyoka. Nateka kambisa mai na bandana za mwa muke bazo benga na biso ti to ke classe to zonga to teka ti to mérité ti siko to teka kaka. C'est vraiment une expérience dena koma na expérience ya mbisa mai. Ok, mama na biso betela biso lisolo ya bambisi na yo oyo otekaka ozwaka ngo précisément wapi? Tokenda osomba na maluku muso eutaka ti mbandaka muso eutaka bamushi muso pe bimaka na fleuve na biso awa. Tosomba yango peka awa toteki peka awa. Bosomba yango ndeni en gros ou bien na moko? Tosomba ka nyoso en gros mobimba bu. Base mobimba bu. Tosombi après ça biso tokomo teka détail moko. Toki ko estimer ba prix nini o bosombaka? Tosomba ka musuba 300, base ba 400. Ba 400 nini? 400 000. Base moko ndeza bu tosombi 400 000 tosombi ba 300. Ya ba 250 pesa tosomba. Voilà, ndenge okenda osomba bambisi na oboye. Ndenge okenda osomba ma bassin boye. Soko teki yango ozora pas intérêt. Ma ezanga atteint, mususo sombi mbisa 300. So teki bien muso zui ba 30 000, ba 40 000. So po teki bien te, so eza lekitale musu ba 15 000 ba 20 000 kozwana. Tozindaka pe ya moko pe musu mbongo kosila na maboko obandeli su 0 ti ozwi lisusu. Voilà, avant to kota na moi songi o présenter biso bambisi opesa pe ba kombo na cop oyo obulaka cop mususu te otika à part cop osala su cop mususu te. Siko cop musu na osala neti cop ni dia na message na aka na cop so na tiki lo bande na bandata ko voyage mais cop na message na ngona sala aka yango. So na tiki kopi ni na osala.
na biso kopi musa osala te kopi osala musu otuna ngai ngane na tuni yo nazo sina kopi osala te kopi na ngai osala ka yango. Donc voilà maman to meka un peu côté les mamans muke o bando présenter biso mbisi oyo opesa biso pe pusana vuma boya opesa biso pe ba prix bonga na pusani yango opesa biso kombo na ba prix nango oeza nini piki oeza piki oto te karango ba 15 mutu sa pesi biso 13,000 musu pe ya munene nango ya koleka toteka pe ba 100,000 ba 80,000 tozimbon ya ba 150,000 pezali mbisi na mbisi eza na prix nango ebongo oyo awa ela oyo pusa ngoma mukeli bosobo oyo eza njombo oyo eza banjomba minene yango neti oyo boye na banango zela pardon bandela oyo eza njomba minene oyo boye nazo banango oyo na banango 70,000 60,000 mutu so apesi 40 50 na zimbongo ya 30,000 peza ya 25,000 peza kailakisa biso ba prix ya ba oyo etikali pe yango neti o 50,000 so bape 40,000 na zwi oyo 40,000 so bape 30,000 na zwi oyo na oyo ezaka prix moko so bape 50,000 na zwi oyo so bape 35,000 na zwi wana pe 35,000 na zwi baprix nyonso yango wana alakisi nani akotisa na kopi ya koteka bambiso eza mama na nga moto akotisa nga na kopi oyo nga moko mpe nazotala nde azoteka ti nga moko mpe na mesani yango mpe nakomi mpe koteka na nga nga moko nazotala nde mpe azoteka boye ti nga moko mpe na mesani nakomi mpe koteka na nga ti sikoyo nazoteka na nga kaka yango na mesani nango moye mpe natika eza te sikoyo so natiki talaka poso yango kaka ya kishasa okosala siko ndeni mosala mosu okosala eza te. Donc voilà bala nyonso ya rien que la vérité mais opesi biso bakombo ya bambisi yango te nde napesi bino nazaka na njombo na ngolo mungusu eza te mungusu eza kote mosusu sikoyo banda kope oyo okutana déjà na badifficulté déjà ezalaka ebele baku ezalaka ebele mosu bato bayaka mpe kosomba awa mosu omona basomi mbisi boye babosani kopesa mbongo mpe bakei mosu osomi mbisi boye base mobimba boye ekufi ozangi na mbongo koteka obundi boye ti ozwi su mbongo bandeli suka na 0 ka bongo toza na baku ebele tokutanaka nango mombongo ya mbiso me totikaka te tokontinue kaka soki otiki tala kaka soki osala ndeni mais bofutaka bataxe tofutaka ya leta tracasserie ezala awa te ezalaka te ozalaka lese tozala na biso bien. Ok, merci nazozongela osima, merci beaucoup merci. Donc voilà balandi nyonso ya rien que la vérité tozokende tosolola na bamama na biso bazoteka bambisi oyo biso toliaka. Donc papa cameraman zwaka ngai bien mbote mama mbote babengi na kombo olobi mama to présenter biso bambisi na okasi toza mposaka toyeba baprix ya bambisi na o mama na piki makoku bangolo esili baprix okolakisa biso o prix oyo na bandango 8000 na bandango 8000 a discuter oh mpiko 2000 basombi pe bazate mbisi ebime ebele na kinkole basombi bazate mama na saison nini oyo bosepelaka o mbisi ebima ebele biso tolingaka na 9e mois mbisi ebimaka ebele me tomoni mbisi eza te taka libongo ndenge ezali. Donc merci maman. Merci. Donc voilà balandi nyonso ya rien que la vérité zela biso bambisi ndenge bazobina awa. Donc balandi nyonso mama excusez-nga na sauter namika ko sauter na solola na maman na ngai awa papa cameraman zela kanga image bien nga lingaka émission na ngai tout surtout ya bambisi ba mama ba sepela ba mona ba iloko belema ya bien mbote mama mbote usala mandamo mama babengi na kombo mama Monique boni mama malamu mama Monique avandi wapi
Avant na Kinkole ndakala sakara 5. Maman Monique na Kinkole a tomonyo liboso bambisi osalaka nini? Natekaka mbisi. Nasombi soki nasombi 100,000 ay natekisa 20,000. Nazwi mwa litabisi nanga mpona kobikisa bana. Maman Monique ozana combien de bana? Na bana 10. Maman Monique bote. Na bota. Okay. Maman lobi Maman Monique. Na lobi likambo ya wenze awa biso na Kinkole bazo sangisa biso wenze toza na wenze ya bisi te tokosuka wapi po tobokola bano toboti bango ebele oyo tokosuka wapi basunga biso bapesa biso wenze pe ya basi ya bapesher po toza nango te bapesa biso wana banani bapesa bino leta gouvernement epesa biso wenze po toza na wenze te na mani na monani na mokili kuna babotola biso wenze batia ba maison toza na esika ya koteka te tokomi koteka na balabala lokola wenze Ethiopie tokomi kokoba bato Ethiopie me Mobutu atikelanga biso wenze biso tokomi koteka kokoba bato Ethiopie batia ba maison na liboso ya wenze biso toza na esika ya koteka te basunga biso na likambo ya wenze biso basi bapeshe basunga biso eza mbisi oyo eza fresh bato bazolia moto akoki kouta ti poto azoyaka na Kinkole mpo ya kolia mbisi bongo mpona nini biso tozozanga wenze eza na wenze ya koteka bambisi yango te tokomi kaka kokaskade biso moko kaka bongo kofanda kaka bisika ya kofutela mpo nde toza tofutela bisika ya bato ya barestaurant biso moko toza na esika ya koteka te bofutaka bacombien tofutaka 10,000 par mois bino bomoni yango eza mabe to eza bien eza mabe mpo awa eza Kinkole peshe sikoyo ifale biso tozala na wenze na biso awa biso toza na wenze te esika ya koteka bambisi na biso eza te tokomaka kofutela mama na biso ko présenter biso bambisi ana toyeba bakombo na baprix oyo wana piki oyo ezalaka njombo oyo eza ebele wana eza nini piki prix prix nango combien prix nango pa bassin na bassin pe na moko totekaka mosusu 10,000 20,000 30,000 suka totekaka bassin 220 250 nde totekaka wana botekaka bassin plein 250 200,000 220 nde totekaka bose retrouva pe to se trouvaka po soki to se trouver te mpe totangisaka bana te basunga biso toza na bosenga basunga biso Mobutu atikelaka biso wenze babotola biso batia banini bameso basunga biso banani babotola bino wenze batia bameso soki bukumese soki mpe nana ateka toyebaka moto ateka te tokomaka biso kaka mitelengano totekaka kaka na balabala tokomi na basi ya barestaurant nde tokomi sikoyo kotekaka epa na bango tofutela epa na bango biso moko toza na wenze te. Donc voilà balandi nyonso ya rien que la vérité maman lobi baza na wenze te toza toujours na Kinkole awa tolakisa bino ndenge bazoteka bambisi donc voilà bozomona kaka donc voilà bozomona bambisi bamama bazokata bambisi awa na Kinkole donc voilà bazosala bambisi donc bambisi toza na mama awa mbote mama mbote papa mama babengi na kombo komona mama dona asalaka mosala ni mama dona nateka mbisa mai na libongo ya Kinkole osali combien de temps na mosala awa bon nabandaki mombongo ya mbisi depuis 1999 si lelo toa na 2003 nazotekaka mbisi. Pourquoi maman ponaka kopi oyo? Bon, kopi oyo
Madonna libéré non, libéré non. C'est libéré non. Donc on prenait tout ça en direct. Madonna là, banyongo, fa fouta. Après si mutu eloko. Donc toi sur la terre au télé Madonna. Au sali combien de temps? Bon, na bandaki mbongo ambisi depuis 1999. Ti lelo to na 2023 na oteka kambisi. Kana msala oyo nde bon avant ko takana msala o obota. Na bota naza mama ya 6 enfants. Kana msala ndo tangisaka bango olesaka bango sala nyonso. Tangisaka bango na lesaka bango makambo nyonso tozo vivre kana msala oyo. Papa Zanvi. Papa Zanvi. Ok, Madonna tozov matan troté au présenter biso bambisi na ba prix nango. Bon, ya liboso naza na nzombo. O nzombo ya mai. Eutaka mbandaka. O ya munene oyo eza na 35 000 francs. Oyo naza na base ya bangolo. Ngolo nyonso oyo eza na 25 000 francs. Naza pe na bapoka na bambongo. Simba moko pesa ba prix. Ba prix. Oh na simbi o nyonso bo. Eza na 18 000 francs. Oyo pe nyonso misatu bo eza na 10 000 francs. Oyo pe eza na 8 000 francs nyonso misatu. Donc voilà maman pesi biso ba prix na maman biso ndenge bote karaboye. Tracasserie ezalaka. Tracasserie ezalaka mwa muke. Moi muke ba tracasserie pour mbisi air moko et monanaka air moko mona te air moko pe soki crise ambisi ezali faut louer boîte au côté na kati ya fleuve kolanda ba pêcheur. Neti période tozana ngo so to komi na 11e mois 12e mois mbisi monanaka te tozwa ngo vraiment na passe. Les gens bozo ba balnier bozo landa ba voyageurs o ba utaka bambandaka ba utaka ba maluku bamboka likolo bazo kita o louer boîte au futi bolandi mbisi ke somba apoyo nango ekoteka. Na mois nini bo se retrouver air boteka mbisi na saison nini pardon na saison nini? Bon moi mbisi mona na mingi février mars avril na mai to na crise mbisi juin na juillet mbisi mona na kebimaka bedo ezaka na bata 2 mois ya crise 2 mois mbisi monanaka. Vous avez un message moko ya ko lancer na gouvernement na biso pona bino batboteka awa. Bon message ezakaka ndenge to baluka pona bana gouvernement pe basombi bayaka bakotaka na wenze po le msune tozaka po misape 50 000 osombi biloko teki pete ebomi pe mbongo le msusu kitaki ozwaki na mwa fond ekiti. Ma misala pe na mibali misala ezota te neti nga papa aza voyageur. Donc azala sur place te misala ezate musala zozwa $50 par mois ezosimba te na bana. Le papa déplacé ake nga pe na tikali. Tango papa aza kuna nga na tikali awa mo évolution mo circulation mbongo na ba commerce to sala so ezosimba te et si passe na ndako. Ya on to seka gouvernement asali lepso mo makambo so seko sunga biso ba mama pona oteka. OK, merci maman. Merci. Maman nayoki obanda ko loba. Avant oloba o se présenter nano babengi na kombo. Maman Jeannette. Maman Jeannette, yo poteka kambisi. Teka ambisi. Maman Jeannette olunga ko bakisa nini? Tenga na ba elonga na bakisi kaka batu bayaka osomba. So batu osomba te biso to fifendeni mibali misale zate to tangisa bana to bokola bana ka awa. So yi awa te to ebele o musu to sala te. Les bateaux bazo somba biso pe to zala bien na bandako ato sur les sous 5 000 les sous 2 000 les sous 3 000 okangisi okyo sale libana ta wenzi po misale zate yo papa za sur place nga papa zate akenda nga mo papa nga mo mama no mobali na o papa bana na waza nga mo na mobali to za sute nga mo na bokola bana sala ndeni sikopo bokola bana na commerce kati na otangisa bana kaka awa kobokola bana kaka awa makambo nyonso ata mwana beli kaka awa. Ça combien de bana? Aba 5. Combien de filles, combien de garçons? 2 filles, 3 garçons. Ok, merci maman. Merci. Voilà, Balandi, il n'y a rien que la vérité. Tokomi pratiquement na souka ya émission Nabiso.
Donc tozotambola mwa muke na kinkole kaka awa tozobeta tour na cadre kaka ya à la découverte. Donc toza à l'aise vraiment awa bozomona ba jeune bamoni oncle pe akiti na terrain ba jeune bazo sepela. Batonga déjà ba nous autorisé kala beta kaka abeta to so ko 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 ba tira o sa Voilà balandia rien que la vérité TV bakata kabambisi bango oyo toyoka ndenge basala musala na bango mbote papa babengi na kombo nanga pour les livres d'or opération vous avez na méchant non solo ba mais vous avez na pour soluba bu fonctionnaire ndenge na ba mama biso musa biso ça kaka musa kata mbisi so mutu auti entre libanda ayeso mbisi kusomba mbisi moya ke nango kuna ndako ya tesuni okobebeleza ba moyi eza okufa biso tozwaka mbisi tokati o azana muke o tochele puis o muke o linga pesa biso apesi biso po esunga pe biso na bana o toaka bango na sima yo na age no boti déjà ngade ya boti na ngade ya mwa moko bon bo pesa ba prix combien na ba mbisi ne bokatela ba mama par rapport à mbisi grandeur na grandeur eta munene ya muke ya mususu 2000 3000 par rapport à mbisi ya puis to pesa o epa kakola o apesi biso o ya musa to sala ka isunga biso na mwa moya ko vivre yebisanga na ba journée bo na balar combien na ba journée so bato bakoti amongo emona na kanango taka auto du jour occupé te o ko ya eyaka nzambe o apesi moya ozongisa yati ozwaka ka pesa biso estimé ko bimana ba combien pe to zo pe ba 30000 ba 20000 kana musa au moins to sala ka musa biso ka tambiso ba 30000 pe ba 20000 ba 50000 pe 60 ebimana ngo pe ya musa la par rapport kusungaka boulot na bino ne bokata mis moi trakasere pesa la bo futaka ba droit l'état te biso to futaka droit l'état te to sala ndenge na biso association na biso to sala association na bino so nanya zo ambo ndo zo ambo so pe ka droit te ya loko ande mutu o achemisa na ye utachemisa na ye ache pona kukata ka misi c'est que so mbisi entre mutu so mbisi fonga katela ona mesa na katelo mon opianga biso to futa droit te wana yande lisungi to sunga na biso doit to futa l'état trakasere za katia voilà ok merci message et leki ndeko na yo pe ukata mbisi ngape na kata mbisi babengi na kombo fiston ok fiston yo ukata mbisi ndengeni uzalaka awa so mutu asomi mbisi na ye awaya nango osomi mbisi oye nango bakateli yo mwa muke emonani donc tosuvomeka bongo ovandi wapi na plaza oyaka awa erni nayaka awa soki 6h 5h 8h heure nyonso na ya bo heure oyaka awa na ba journée yo en soi na ndenge na oganya combien vedon na journée na ko gagner na ngata mo 3000 5000 10000 c'est lo kanzambe ninga sunga biso le message ni o lancer na gouvernement pour na bino ba jeune bon pour na biso ba jeune na gouvernement na biso to sengi kana président aye bandinga travailler pour biso pe to vivre bien parce que na ndenge to na vie to vivre kitoko te na ndenge musala auto komuda ko sala ko kata moni ni boye donc emboye biso ba jeune makasi yango ezotinda biso na ndenge mwa boye mais to boye na biso bongo yango to travailler na biso mamsana c'est là ngala ndela maloba yango etinda bino na ndenge moya boye etinda bino na nini na obaye babombe na obaye diamba na osimba lichette uko maloba non expliquez non comme na Congo donc mbongo ezomona na te donc to sala ndeni parce que to za batu
yo pena soza nen nyama sava po kota zamba oluka mo eloko alia mais biso bato vraiment ndenge toza esengaka mbongo mo eloko mo Kongo ezala bien poto bandinga alia lokwa ezate yango mona ne bato bakende basala ba mabe na bo parce que pona kozanga mais lokwa kozanga so ezate na Kongo to vivre na biso kimia comprendre yango nde ezotinda baya ya mwa mke donc mbongo so ezosala mabongo ke pona ke kote po mbongo ezomona na te yango to sengi na président asala ke Kongo na biso ebonga tama mke toyeba ndinga kosala. Ok, message na ekoleka ekokoma donc noko ozana liloba obakisa suka pona biso liloba nde obakisa suka mokonzi ya mboka président biso atala nde bana ba vivre ta musala o biso to sala ya musala pasi mais to sala ka poto sungana po musala ezate amisusu batanga ba classe mais ba classe na suka ngo musala pe ate bafanda ba banda kwa kosata ba musala c'est que moya kosala ate on to vivre ka boui yo tanga na tanga osoka niveau ni na classe na suka 3e secondaire. Ok, zwa musala ba osala ne basala musala na bango ba bosala ninga osala bongo ndi asala boui après na suka film mais so asisi musala na ye ba futi soki asali boui akati apesi mwa mbongo na oyo kosunga ye mais yaka pasi po boui ya musala te ba chaîne ba kosala so ba chaîne ba sala boui yaka pasi ya mboka to boui na biso macheti o boui lo ba kulu na boui bakanga ngai to ba mama to na papa mama bota mwana pas bénéficier jamais mama ko bota mwana pona soka film oko makuluna oko makanga o boui te mabe ya biso to kosata biso boui zela maleme olobi nini bato bayaka akosalisa bambisa bango bakasisa lokola biso toyiba nde mais biso ntango tozwi mosala boya tozoka te mais tozwaka mbongo biso tosaleli mosala ata oke wapi oyebisinga alandaka na misi nanga na olanda yo kaka ngai na posa nde ya mbongo na minito omona ngai jamai nakoyiba misi mpo nde toza boye na wenza so na koti nalobi mama na posa olamba mbisi omona basangisi bango nyonso tu bapesi mpo bayebi no bano bazala na moyibi te mais bato bato ya mosika bakansela nde biso mabe fort elo mususu na ngana ba sana lobi nde bato pe bakota te nani po nzela kokota na libongo ebeba na kokota na libongo me ba honorable bato minene bayaka nde kosoma mbisi yango me nzela ebebi mokonzi mboka amona ngo te babandi osala me bakimaka nzela libongo babongisa yango te basala nde nzela o fatia kotambolela nzela o bato minene pe bakokota boye babongisaka yango te fatia kanyisa libongo mbisi wa président akayisa libongo ya mbisi nde omona yango wana nazali nango na ya lobela bino. Oui, nous avons biso te kana ba mama awa tozara awa service na biso soki ezalaka ndeni soki patron ye asomi mbisi bon leta akendaka nango na ndako le msumu embouteillage akozwa mwa ata likolo akomela ekobeba nde biso profita akomoni batable na biso yango wana tonettoyaka yango tosalaka yango ezalaka bien ti ekendaka ndako tolongola biloko kati service na biso ezalaka nde yango wana.
Donc voilà, Balandignon, c'est rien que la vérité. Vous a toujours connecté, vous s'abonnez massivement. Rien que la vérité TV avec votre humble serviteur Oncle P. Donc à la prochaine émission. Quant à moi, je vous dis bye bye. Bye bye. Bye bye. Yabana, les chauds